sikate atwanizela emokeo langa masusu nzambakola kisayo atwaniloba bobo mateo kukwasoni kuona pasi yebisa bango paso yozakombona obombi bemingi na motema mwana nangaloba mikole pusani zelanga pemola loba bana kinto zongi susu ndenge to prometaki bino naza kopesa bango mbote na staff nyuso ya langa stars na kin na Lili Mavinga Madame Lai na fan club ya Dallas Devs de Bambongo yomoko yebi kaka Maître Kim Devs Delia Ben Sakaroni na Yolo commandant Espérant Kande
boyebi bino moko ti Prince Yengi, président Mabuse, totanga bakombo batu mingi, me nakanisi ye moko Lai aza na biso awa ndenge boyokaki alobaki toza toujours kokoba na ye. Ezali bongo émission totonga po totonga kasi liboso tokoba na ye vraiment mpe bato mosusu bapesa bacommentaire na bango aza na mwa kapela moko akosala mpona kolakisa bino ke mongongo wana esila te. Donc ezali ça veut dire que ezali ya kobotama, ezali titi te, eza kisi te, eza mpe bapongi oyo azali kolala te nde bokanisaka. Donc ezali toujours Lai Ngoy. Yembela bango nano vie Mama Aminata, yeah, 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 yeah. Mama Aminata now, yeah, 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 yeah. Mama Aminata now, yeah, 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 yeah. Mama Aminata now, wapi antongo hekotana he, tongo, sosa tongo. Yango hesi ebeleli hei ngai moko mawatro kaka wa plafona kotanga he ngai moko mawatro mikolo nyonso kaka ndenge mokwe hei nalelie namolelie hei mawananga ekosila jamais hoi bandeka likolo bangonde batemwe nanga bakangaka mikolo na singa te Antoine Zela emoke o tango masuswe nzamba kolakisa yo ehe obombi pe mingi na motema mwana nanga loba ehe mikolo epusani e Zelango pe molai eloba ehe mwapata ya Nzambe sabola yembela sabola yembela sabola milimu mawa Kristu esengo lelo esengo mokolo esengo Nzamba likolo sabola milimu mawa tomatisa moto ya buji na biso mboka yo. omona émotion wana ezwi Plateau Mobimba, émotion ezwi Viranga Mabuse, ezwi Calvin, ezwi Bébé Melo. Alors nakanisi epai bino mpe bovandi boyoki émotion wana eloko akoloba mingi eza te. Donc nga natumboli makambo mongongo wana oyo bozoyoka eza mongongo ya Lai Ngoy, mongongo na ye oyo abanda nango na bomwana, mongongo wana ya âge ya 13 ans. nakanisi boza ndenge bozali wana bozali toujours komituna ke mais comment est-ce que ndenge akoli boeti azaka na mongongo wana. Donc ezali eloko moko ya kokama te bandeko nanga, ezali nde référence tokotanga bakombo ya musicien mingi mais ezali tina na biso lelo te. yango wana lokola même noke bato bazali kosala Fribourg, mboka Fribourg epai tozali bango nde bazali kosala mboka wana ezala pe bango nde bazali kosala ke émission oyo ya totonga po totonga existe toujours baza na mingi ya koloba kasi lokola ngonga eza moke na kopesa bango maloba baloba quand même likambo etali evoloko Lai Ngoy, likambo etali Abraham na évolution na ye na carrière musicale na ye toza na ba témoignage ya batu ebele na langa stars toki batu mingi balobaki que kuna soki bapanzanaki parce que bango nyonso bazali bato makasi les 7 patrons bango nyonso donc mutu moko alinga bamvuka ye yango na bapanzanaki na kosenga na Lai Ngoy a répondre biso kaka moke pe na